avec action. Ozo mona, hein? Ozo conjuguer avec action. Babilo quoi ne sala bien. Moi mon balakima à cause année na basi 5 mais ceux kaka mampouye matie a raisonner ka oyo sala ke na kosi. Donc est bien hein. Siko liko nango hein? Tiens la mbinga siko liko nango tonton mon boy nda maele mo boy nda maele te pardon yete africain livote dia so mon boy akuta na tiens la mbinga Stella la mbinga oh bébé aujourd'hui j'ai envie de toi envie de moi on a pensé que déjà 2 jours parce que bon bah jour on c'était kala rekende wa piyaka tokyo zwa biloko okuta ni sikona mwasi lokwa Stella la mbinga ami yo memi te meya memi yo a poser au awa apioka ba parti yo apioka ba parti yo a bloqué au sikobo tango mouvement nyoso to sala wana hein a memi mo panti lo wa luketo avatar a memi siko ba bo po ba yuku baba muso esenga ba position otengama hein ya mpanji boy a memi siko a memi siko bo a buaki wala katikati hein botanga okita tanga balola tanga matisa tanga okitisa abeto sko pampa tum kata epongi yuku baba yu yuku baba ne biso liko nango okuta siko na mwasi mwa boloko lolo tolo siko ana tolo mona habite tolo na sona benga ngonini kuno koti obimi na tolo omela hein okuta siko na mobali mwa yebo sibo bien yo po yebo siba e bien whisky kezongi etika ka prise moko lifonyanya c'est beau si bana mobali faut en habitude de retiake musapi na lifuni et maitake feeling beaucoup si bana bino na lifuni te mais so koti c'est comme musapi na lifuni feeling nakosi OK ba tous ba d'accord nanga on est d'accord lolo d'accord au fi ba mobali likata o melie mabindi nyonso au fungole siko makoloko mo singa mo bazana wana se obandi siko lembu la singana lolo d'accord hein OK siko yo musisa wana ozo lembu la rangoka tala il y a des colembule ba colembule monsieur ezama mutolembulo kana lo yengi oyo kata sentimate colembule monsieur ezama colembule na tendresse obeta pa ba bloko ba eki ba abonné nanga toi d'accord hein Bianca officiel toi d'accord nabi kenda maelo olanda ngai osaka depuis olanda nga ba colembule mo ba ya peselengi au pesa ka sentiment et mon pesi pe pose pas ba position sima o ezaka nzambe mama so pose na bien ko ba position sima o ezaka ke a kota ni nyoso te mais moi mutuka ke kota yo balance ngo kabo eloko na pe verser sara noki franchement papa conseil na pesa bino soko zo siba na moi so moni moi so koto mobimba ta soko ka likolo na mutu ana poso verser ma surtout so za made so itoure ou mela likolo a moi si ba fi na pesi bino prise ya ngwana mobali a ou mela likolo a moi si ba siba na kana e boy zwanga na se wa likolo na e
likolo bolandanga bien non peut explication wa likolo à moi ça likolo na yo a osala ke non wa ma deswa itour vers ça noki te na position oyo yesu koyo okoto nyonso te aozwa juste mutu kaka ya likata nde o travaillant au moins baso basala ba sport neti ba biso makolo ka mutu esa musala o comprendre makolo kaka donc okoto nyonso te anuka likolo ka boy ka likolo lolo likolo ka boy akoto nyonso te siko tango ozalo likolo bongo elingo lakisa ke au travailler likolo po yo ka sentiment lengima moko verser non lo babino ba papa madeso itori bo umela likolo basi bo sala ba 30 minutes pour verser konyo ko la mona bato poani yo ba bota bino basukola bino na encore bonyo ko la bana bato na lobeli bino tipa aussi ba mobali mamto lobeli yangwana ko si ba mobali ndeni mobali ko verser noki ndeni mobali ko verser noki te quoi encore ndenge nini oko sise papa tobi faut ko sise maklikata libindi na singa o ezalaka na kati na bango eloko wana nde tekisa mibali mapango ebela famille surtout so ebuka lupango ezala na maboko na ye na kofiba ye na lifuni na okotie musapi na lifuni donc toza d'accord combien de minutes toza d'accord lobi toyela bino lisusu ndenge ni mwasi asukola na yebi te babone na ngana kombina ngo kambala moko sukola mwasi toto kata ko sukola mwasi to tiango après parce que le to lobai ka to lobela mamba aussi bana donc lobi bo préparer to lobela mamba ko sukola ya mwasi asukola ndenge nini est-ce que so plaquer manzaka et permettre au sukola libolo bien et ko permettre yo obimisa ba saité nyoso za na kati ya libolo. Est-ce que so na manza ko za facilité su ko alifuni na yo mwana mwasi yango nde to yo lobela lobi pona lelo to suki ba abonné na nga nyonso to bazaki na PC la TV boya mambo lisibili dobi awa kunda na sala ngoti ba fan ba benga ki nga basenga ki ba open na prometteur bango ke boza mambo lidobi bozwango na chaîne o nazo banda ko travailler yonde bo bando zona chaîne wana mais kuna ezaka mambo ba actualité be émission culturelle nazonge mambo lidobi makasi po nazonge lipe kisi na biso o na kombo ya Porta Gracia ba papa nyonso to matakeza ya kolemba nazaka na chaîne wana na banda ko tinda ba kisi toyokana te na salaire to kabwana na komi kotoyo ba kisi ya mibali yango bopiki ko ba rundu nzoto yango osombi kisi osaleli réaction sur ozana posa omeka obengi omeki toza d'accord na lobi ko meka ezali osombi kisi omeli osaleli na simanango omeki kombo nango Porta Gracia. Merci à toi Sylva Gwema Porta Gracia maman présidente bastandine nyon surtout ya village bopeto babi to sa ka promotion ya kisi na biso pe to sa promotion ya mibali matake kufa ba kisi na bino yango yo oyo ko sunga bine zaka komela 3 bouteilles qui ra 9 jours. Donc merci na batinyo surtout azuli bakuyo na nanga to kuté na prochaine émission autre lobela sur bopeto ya mwasi. Merci bisous.